Tomoni yo awa to éviter soko uti wapi na tongo boy. Na uti voté papa. Et qui ndenge ni côté wana. C'est vite fait en tout cas, ils ont bien organisé. Alors, mon conduit yo voté au bombi kana motema to ko lobaye. C'est clair. Siko ebisi ba congolais nini. Na ebisi bango ba encourager baningo musatika ina ndako ba ya to voter. To voter la vie. Et to le kalango bien. Sans complication. Rien. Il faut l'accéder ni kuna pour voter. Carte électeur. Carte électeur. Merci Bandiko Bomoni maman tu peux voter en tout cas. Tu sais que tout ça le reportage na biso va déco on so ba ko voter to boni maman bijou. Maman bijou. Oui papa. Et c'est ngono le loko voter na mboka ya France. Mbali boso hein. Et les qui n'ont ndeni ni biyo na voter na yo te mbali boso voter. Et les qui ndeni. Et les qui vont bien la batoise ebelé té. Hein. Bon, batoza ni soko ko na comme na porte puis carte na yo. Oui. Batali notre famille na bino va diriger vers bureau à vote na yo. Ah ouais. Siko candidat na yo bombi kana motema. Numéro 20. Ah capita. Donc ndenge za bongo numéro 20 do Asisi Masolo. Obi capita obi nini? Numéro 20. Asisi Masolo. Ah dans l'équipe boko ba 20 na ba 20 ka. Oh, ba 20 na ba 20. Ba 20 na ba 20. La émission makamoza électeur l'équipe Pepele. Donc tout fondi malembe civilisé tout voter la Pepele kitoko. Donc Fati kitoko. Babi tricage yate. Tricage yate. Na kutani kuna ba témoin baza wana ba otala. Ouh, témoin ya IDPS Ali, témoin ya ensemble Azali. So ko na biro no mona mère on a témoin ya ensemble Azali do ba témoin baza. Le mutu awanga na Azati. Siko candidat na numéro 20. Candidat saka moko papa. Ya solo na to mo elongoso bo mama mongeli ba mona ona no. Candidat saka moko. Candidat au numéro. Oh, candidat numéro 20. Mais nebi ke ba congolais ba boya ka ngana ndime pendant que batunyo so banda oboya. Ya solo wana. Faut mettre conserver auto zui ke to bandela à zéro. Oye to kabamboka na maboka ba paya. Donc lelo tala mama lili mena tongo boye to yé poto voter candidat numéro 20. Donc c'est ngono vraiment lelo za mbala liboso na vie. Faut mona na lalité na pongi zo kata na ndamu na tali tikara bimana kene po esengo to za na ngo donc les extra. Oh barobaki ke o ba siège ko mais lelo tembe tant ezaka meilleur ali à vérité. Vérité le 20 c'est coquille. Ouais. Parce que quand le 20 est coquille to suka kana le 19 mais malheureusement le 20 est coquille. Puis ça yo to que nous voter. Tant peut to voter to bima to esiko que to voter mais candidat numéro 20 nanko. Bon, c'est là ti ko ya na ebide ozo kende na no wapi d'abord. Non, que l'ambassade de Congo. Ambassade à Congo. Oui. OK osala nini pour babaki makambo élection neti za ba doute. Yake béton na béton. Ah, Bisoka béton na béton. Béton na béton. Vous avez pas mis biot. Ah! Omoni makambo hein. Béton na béton, babi béton na béton, lelo na ebite na ko voter monguna etali. Alors maman, esengono na mukola lelo ko voter. Ah, olobini? Esengolanga na lalité. Oui. Ponga azali. Babeka aka ndako fachi béton. Oh. So bato ba yebo na kwesa ba okao. Oh. Ah, ndenge na kumisa fachi na le sambela kaya azande ngona biso. Il a un bon cœur. Fachi béton, mokonzi ya Congo, ba jalou ba kufa na zuwa tu vas gagner cette élection avec 99%. Pona yo siko tango ozo sepelo voter est-ce que makamoni ya malonga sali na mboka Congo? Makamba salité, gratuité, fort atongi Banzela. Banzela. N'en parlons même pas, ebelé. Babi ba ponzo bukana. 145 territoires mukwa tombolo mwana mai. Et so bukana te ya so sala béton, ça béton, ça la ni ba chino ba sala kala. Donc bateau Fachi a signé contrat na gouvernement chinois. Bon, si quoi il y a ça béton, bon ça il aura ba bendengini, il est vraiment ça matinga la biso ya ko fobe biso. Donc yo pena candidat dans numéro 20. Candidat na ngai numéro 20. L'accent de Sengo na okasi. Fachi béton, mokonzi ya Congo, ba chadu ba kufana zuwa, tu mérites. Deuxième mandat, aux arreli. Banguna ba otika na sala ta ba meki ba meko pirater ko simba te. Ka 20 wana sa azate ye wana kaka batika ko mikosa. Merci donc on dit reportage na biso toujours toke na kati ambassade. Tous va sous bande ko nyso ba oti ko voter déjà na o na ba voter ti. Non, et dis non.
Bonjour. Papa, bonjour, Tomonio Awa. Ça va papa, Tomonio Awa, liboso ya ambassade. Tomonio eko voter, to eko eba. Il est qui n'engeni? Numéro 20 d'abord. Majoritaire, c'est Fatih qui passe. Il faut savoir améliorer les conditions Mais papa, faut bon monsieur biso Congo likamba kuluna. Papa, tu dois voter pour aller dans mboka na biso. Kuluna. Eleki papa. Nous les mecs dans ma carte de vote, mais on fait le au il y a de voter pour ne pas. Il faut voter sécurité na mboka nzala. Déjà na nzala na mboka. Social fait quand on a Congo, papa ça pour na mboka. Et on doit faire ba discours, on doit faire vraiment la passe, peuple nous souffrir. Il y aura plus de yili à papa. Les longs on a reçu la champagne. On avait fait la 20 pour papa. On a reçu la champagne numéro 20. 20, papa 20. Tant de on a déjà vendu au Seka. Oh, il y a 20. Elle y a 20. Ala bali kamba salaire ba 21 000 wana bafutaka bango papa diminaka bata ba 2 000 opesaka ba messier opesaka ba infirmier opesaka bato misusu 21 000 na député moko papa ezaka même ebele eza ebele fo dimine social l'ordre olela papa numéro 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Maman, c'est mon ami, nous allons nous aller là. Tu voté pour la première fois. Oui. Tu voté numéro 20. Yes, Lona. Papa, c'est mon naina tuna motuna moko esengo na bino za nini mpona bovote ka numéro 20 esengo na biso ali parce que azosala lokwa na asisi te kwa continue totali mama yemo totali banzela na mai nyonso tuna Fatih Beton. Alors bokolanda émission oyo na Diamant Noir TV bolobi ni mpona mama Diamant Noir mpona mama Diamant Noir nzamba pambola otala na Congo Fogo mpe kitoko msoso na Fatih Beton bokolanda ngo mpe pa edino image pendant sango ya Congo. Merci. Victoire. Papa, moi intervient mon papa. Oui. Tout le monde est en Sengo. Tu habites Sengo dans mon corridor. Candidat est en papa. Ah, je peux parler en français? Oui, vas-y papa, vas-y. Ok. C'est vrai que je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, on libère non seulement le peuple congolais, mais c'est tout le peuple noir que nous libérons. Les gens ne se rendent peut-être pas compte du geste qu'ils posent, mais c'est un geste libérateur pour tout le peuple noir d'Afrique. Ouais. Parce que la libération de l'homme noir commence au Congo. Et le problème du Congo, c'est un problème mystique. Oui. Et c'est pour tout le peuple noir. C'est un problème d'ordre mystique. Donc c'est vraiment le jour de la libération de l'homme noir. Croyez-moi. Vous verrez dans les 5 années qui viennent. Merci papa. C'est ce qui va se produire. Merci. J'ai voté pour le bon candidat. Votre candidat c'est le 20 évidemment. Papa, message est à lire là-bas. Le message est clair. Ouais. Le message est clair. Personne d'autre.